Au marché central de Kinshasa, 10 ans d'eau, environ 5000 vendeurs vivent des moments difficiles. L'hôtel de ville a lancé depuis la nuit du mercredi 22 avril une opération pour démolir les marchés pirates et désengorger des axes comme Kassavubu, Rwakadingi ou Bokassa. L'objectif est de remettre de l'ordre, libérer les routes et appliquer la campagne Balabala et Zawenzete. Mais sur le terrain, la réalité est dure. Le nouveau marché n'est pas encore prêt et les vendeurs ne savent à quel sein se vouer. Mais jusqu'à maintenant, ils sont place à roter. Mais ils sont là. Prévenir pour la patrouille. Chaque jour, les journal, chaque jour, pour le moment, tu es ça, Mokozamboka, Atikana, Bisoto, Teka. So, Bafongo, Lizalou, voilà, so, Bamoni, Batbazana, Mitra, Babengana, Biso. Ceux qui les jouent, on a 2000, toko pesa. Ceux qui les jouent, on a de pesité. Baro panza, bako tuma, bako tuma biso na ba mesa, ba panzi biso pe da biloko, nyoso ke natika ana ba pesa pa parce qu'on a évité noza. Mbo mususu wapi. Pour de nombreux vendeurs, vendre au marché est une question de survie pour leur famille. Nimboka otoboko la bana, otolese la bana. Bana pe batanga. Tsona age toto ndo sa kinduma potoluka. Toluka motele sa bana. Ndeto za boka tela boye. Oteki mwa dimi okesa libala mwa wenze ba balie. Tsona boye soto sa wenze na nini to kende wapi baba pesa biso solution. Bana bakomi na tout dernier tranche to futa nini bana basili sa classe. To keke ya wapi papa na biso. Limbisari sezembe bana toko tatokotika nzela. La mchone to yebo to yaki na mbongo te. To yebika ke to sombe da ba biloko to bolisi na magasin. To yebi skonde to na tongo to yepo to fungola, poto teka. Siko to zonga ndeni na ba transport. Il y a de celle la gouverneur de la ville. Le vivara la bonavote à Missa les athées. A noter que les opérations de déguerpissement vont se poursuivre sur près de 10 avenues qui entourent le marché central jusqu'à l'ouverture de nouveaux espaces construits dans les normes. La brigade de protection de l'environnement, la police et les services d'assainissement de la ville sont chargés de faire respecter la mesure pour éviter les récidives. Et toi, que penses-tu de ces déguerpissements? Dis-nous en commentaire. Au marché central de Kinshasa, 10 ans d'eau, environ 5000 vendeurs vivent des moments difficiles. L'hôtel de ville a lancé depuis la nuit du mercredi 22 avril une opération pour démolir les marchés pirates et désengorger des axes comme Kassavubu, Rwakadingi ou Bokassa. L'objectif est de remettre de l'ordre, libérer les routes et appliquer la campagne Balabala et Zawenzete. Mais sur le terrain, la réalité est dure. Le nouveau marché n'est pas encore prêt et les vendeurs ne savent à quel sein se vouer. Mais jusqu'à maintenant, ils sont place à roter. Mais ils sont là. Prévenir pour la patrouille. Chaque jour, les journal, chaque jour, pour le moment, tu es ça, Mokozamboka, Atikana, Bisoto, Teka. So, Bafongo, Lizalou, voilà, so, Bamoni, Batbazana, Mitra, Babengana, Biso. Ceux qui les jouent, on a 2000, toko pesa. Ceux qui les jouent, on a de pesité. Baro panza, bako tuma, bako tuma biso na ba mesa. Bapanzi biso pe da biloko nyoso ke natika ana ba pesa pa parce qu'on a évité noza. Mbo mususu wapi. Pour de nombreux vendeurs, vendre au marché est une question de survie pour leur famille. Nimboka otoboko la bana, otolese la bana. Bana pe batanga. Tsona age toto ndo sa kinduma potoluka. Toluka motelesa bana. Ndeto za boka tela boye. Oteki mwa dimi okesa libala mwa wenze ba balie. So na boye soto sa wenze na nini to kende wapi baba pesa biso solution. Bana bakomi na tout dernier tranche to futa nini bana basili sa classe. To keke ya wapi papa na biso. Limbisari sezembe bana toko tatokotika nzela. La mchone to yebo to yaki na mbongo te. To yebika ke to sombe da ba biloko to bolisi na magasin. To yebi skonde to na tongo to yepo to fungola, poto teka. Siko to zonga ndeni na ba transport. Il y a de celle la gouverneur de la ville. Le vivara la bonavote à Missa les athées.
À noter que les déguerpissements vont se poursuivre sur près de 10 avenues qui entourent le marché central jusqu'à l'ouverture de nouveaux espaces construits dans les normes. La brigade de protection de l'environnement, la police et les services d'assainissement de la ville sont chargés de faire respecter la mesure pour éviter les récidives. Et toi, que penses-tu de ces déguerpissements? Dis-nous en commentaire. Qu'est-ce qu'on a démoli ici? Qu'est-ce qu'on a démoli? La parcelle est là depuis des années. On a démoli le magasin. On a démoli le magasin qui est sur l'emprise publique. C'est dans la parcelle. Le bâtiment est là. Regarde le bâtiment. Regarde le bâtiment. On a des bâtiments annexes, s'il vous plaît, papa. Faut pas extrapoler. C'est pas bon. Bonsoir tout le monde peuple congolais, to partager vidéo oyo. Daniel Bumba et Sengeli alongwa gouverneur ya ville ya Kinshasa. Po azo koka eloko mokote. Pourquoi on bongo to la vidéo oyo. Toutes ces rues qu'on a réhabilitées là, elles doivent rester dans cette état. Et gare à vous si je retrouve encore les mêmes saletés que j'ai vues. Et désormais, plus personne ne peut se dans les rues. Je vous empêcher qu'on jette des journalistes. On a mis beaucoup d'argent pour que ce soit propre, pas pour que ce soit gracieux comme ça, comme j'ai vu dans les images hier. Voilà. Et Sengeli Daniel Bumba longo pambate azo ko rakifila Kinshasa te. Tie comme à niveau président à Silika et bimana réseaux sociaux et ali grave. Un gouverneur de la ville incapable de conseiller sa insalubrité dans la ville de Kinshasa pendant l'année oignon sur la moto de la ville de Kinshasa. Depuis le départ, il y a Chantini Ngobilambaka. Baka niveau bouché. Ba foulou partout, ba solo bisika nyonso bien banzela do salema tuka ville ya Kinshasa do sala banzela eko salema ali sungi ya bande ko bele tout e konso banzela en tout cas banzela eko salema mais banzela eko salema banzela ya qualité te lolenge moko ebe ne non nzela ça et silte monsieur Koufi ne non nzela silte mais caniveau déjà c'est comme boucher ba curaka ba caniveau bazu ba saleté saleté oyo ba curé ba tem missionnaire mopandi et kozong encore son vous les no kito belo onin et so na caniveau pombongo so alete bima et asuko curé même caniveau yo ba curé ki mala moté et ali escroquerie mokonzi ya mboka ngana sika mokonzi ya mboka na siliki video e bimi olongwe iliko olongwe iliko ndeko Bumba toko peso maboko soutien na biso oui mais il faut ça la mosala et diko bateka soki toza pour yo soki o ça mabe to tika be monoko be ou to lo bate te et c'est bien na yo o ça soko kokite
démissionner vous avez pas honneur en tout cas écoutez na ba histoire ya mboka na biso était gouverneur moko na époque boye a démissionné car ça la crise bando buka ka zambi wana tozalaka na crise siko lelo yoye olobi marché de crise babengana mama ya lutula o atekaka matungulu babengana mama o atekaka pondu babengana mama o atekaka fufu babengana biso nyonso totekaka biloko wana londimi magasin ya chinois etekaka mpona nini mokonzi ya mboka ozotumbola sous population na yo net dimension oyo tozokokende nango 4 jours lelo jeudi bato baza kolia te lobi 5e jour semaine eleki semaine wana eleki semaine wana eleki mokonzi ya mboka eske ozoyeba te keno ekocreye eloko ya sika mpo obomi biso te na dimare obomi bato ya commerce obomi bato oyo ya plateau obomi bato oyo ya kasavu obomi bato oyo bazali na bokasa obomi bato baza na dimare obomi bato bana kato obomi bato bana itaka est-ce que si otinda bato basensibiliser bato wana bayeba bakozala nombre ya combien mokonzi ya mboka nazosenga na baconseiller na yo bazala eveye mpo na yo mokonzi ya mboka yoka petit peuple basekret mosusu ezaka na se awa ekokoma epa na yo ndenge eza boye zwa solution na acte oyo zwa solution nango rapidement mpo ndenge eza boye population oyo otindi bafardc na banani makambo na yo oyebi deja caractère ya basoda congolais okotinda ye kende longola libaya ya kokende su na libaya te ya kokoma na eloko mosusu eza makambo yo oyebi yango bien avant kutu tozala na pouvoir oyebi caractère ya bato siko tango tindeli biso bango bazobetaka bapara na bango banzete neti moko namonaki na Rwakadinga azobeta mama mokolo nzete population etelemi ane bani kolongela suka nango ekokoma libanga suka nango ekocreye makelele tango bakobeta masasi ekokoma bato adimare batelemi bokasa batelemi bato batelemi ekocreye désordre soit penza solution lekisa bato no batalaka niveau ya bato oyo batelemi bazangi moyen ya koteka baliaka na journée mokonzi biso toliaka na journée bana classe bakobanda makambo na bango lundi biso tozalaka balocataire biso nyonso tozala na baparcelle te bamisusu famille ekufa ta mosu oyebaka te na Kinshasa mosusu ndenge omoni yana ko famille ekufa yo oyebi yango biso nyonso toa ndenge moko te mosusu ndenge aza wana apart esika ye azalaka aza suna esika kokende te mosusu ndenge aza na banda botama ata mbongo ya leta boye bafuta ye asali te biso tootaki kokombola na nani na mese Bumba tolalaki balibanda tokombolaka botuna Bumba solution ya pesaki biso apesa biso balar te sikoyo kuna tozwaki te toya totekaka ta bamatungulu kona mabele papa yo po ye mama marché pirate eza te biso tosuka wapi ntango moto akufi nzala oyebi kesuka na ye komitya à la mort wana banani na bato baza kokola biso banzete na motu. Mais ce qui est vrai, biso tozo souffrir. Na batan oyo, tosi sa ba minerval, na batan oyo tozo préparer l'examen d'état. Donc tozo kokate. Mais bato yo ba lobby ke biso ne to ba mai ko empêcher po sale salam. Bana pe depuis ce qui samedi mo konzambo ka lobaki, to te kate, tozo te kate, l'espace yango etikali polele. Wai batango bato salam sala. Omoni ke bato wana bazo Mbote, nazongi na deuxième vidéo. Il y a toujours un cadre balabala Eza Wenzete. Après commerce, Rwakadinga, Bokassa, France Kasavubu, Lelo, Natongo, Babandi du marché. Donc la Mukiboé, Makele et Libanda, Babandi déjà pour Bouka. Mais jusque-là, Ezaka Bato va s'occuper na Baoumesa, na Bawenze. La police n'a pas quitté. Donc toujours dire maman Mimi Akita. En tout cas, nous là où ma makasi parce que eutaka banda zidida ti et que du mana Rwakadinga. À partir de Rwakadinga, nous t'obima mbala moko ville. Vu que Prince Kasavu vous à la science unique, ils ont rendu victoire. Oh, pe la rochango, ils ont le zidida, ils ont matati ville. Donc, en tout cas, moi j'encourage. Bah, ville, ils ont partagé, mais moi je suis pour. Je suis pour balabala les âmes zélatés. Mais il faut encourager, quand c'est encouragé. Il faut vraiment encourager. Donc les lots du marché tombé. Tous les coups, maman Mimina dans le comité du marché tombé. Balabala les âmes zélatés.
n'encourageons pas la bêtise. Balabala ezanzela te. Merci, bonne journée. Balabala eza wenze te mama ekoloba pe leki mingi. Balabala eza wenze te. Balabala eza nzela mais eza nde wenze te. Balabala eza wenze te bato mingi nzambe asika kuna organise les gens basobola mesa bakekokota balabala eza wenze te. Balabala eza wenze te. Yo oladi ya wapi yo petit? Tala na mwana sérieux. Mwana zakaka. Mama ya. Imali banda. Imali banda. Atikala kuna. Babima bate. Zonga kuna. Tika ya bima na. Tika ya bima bima. Abima nini? Makamba ya view. Makamba vini ni sa. View bete makamba idele. Yoko zo. Wana alali wana. Akoko temps. Ndela fika sola lete. Sola lete. Akombona Yesu vraiment. Ali masolo. Mtie tangani. Alors Yesu bona continue ngini bona. Mana ngai. Ewe wanef. Kota makamse. Ona abi masolo bobuka ile kwa bimasi. Alali wana. Toka isa meta alo balokuta. Solo. C'est Bimo petit, bimo kende mas. Bimo kende. Banda imisa mutu. Azana ki place faze. On a calé. Voilà, calé. Subi, ami subi. C'est moi la copine ma commandant ko. Kobanga zambe mona za suspect. C'est ama ke babi ni sebo teo. Mais bon ganga ga. Ata choro basaloga nani nde onaza. Botana ndiki. Mona za mona. Baba ga ndu. Mona ga nani. Suke boy ga bi ma ko kufa ona ba ko kanga bidolo ke. Songa na no kune siko zaki. Azonga ga kuna ndati. Azonga ga kuna fanda kana. Kitoko boye basi wapi mama Nengia boye basi wapi moyo kama luka kitoko moto emona edi Mwana fazi na lati nyelongo Masa Siko nenge bo Okay ne bo garden de mwana Masa Ojabi Wagi mgoni Nini Wagi kosala nini Papa olokombone nani? Taogi? Omona ki ete? Taogi yango aza kote nini? Ha? Asalaka musala o? Wapi? Akalele Zaka moko la bandako ba confrage yo. Confrage wa. Ala tegala. Oyo kotani? Ha? Oyo gudu ya village ni? Ya pawa? Ba confrage yo. Tala ya pawa. Kazi go na fini na rese na boga biso. Babuta pa Oyoki elenge ya Congo. Tapelema.